Je vois des Karine, le roi Karine a tellement fait un match. Ici aujourd'hui, elle est Karine, elle est ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à Matika Songo. On prend aussi celui qu'on appelle Ken Piana. Ken Piana, Ken Makizembe. Ken Makizembe, azo tellement, alo bana combat match. Mais Ken, tu peux, avant le bana tu fais au se contrôler nan. Tu as pas même que tu m'as $50 nanda coûté. Mais aux autres, mon fin à moutou oyo, à ça dit batobe ba Ken Makizembe lelo, parce que la famille papa chéri Mpiana ba ebiote. Loko su ya moutou ya azonga en école. Tango ya zozo tant ya kofinga matika so matanga. Attends un diplôme d'état té. Mon tu pas devant pour dire n'importe quoi pour dire de salité de pour un combat mati. Et tu peux faire pour bisogno sur ton salaire na 6e primaire. Makize mbaza na ngote. Aza na ngote susu. Ba glon langi kutu ba ngote. Ba diaz biso pesa to akota ba mibali. Po ba si wakutu te si wali nzanza. Na koko tambe ba gaste moté bana ba salité. Omoni magali kongolo wana soko magali kongolo. Mwana na chaka ba tente moko pola na mutu ya ba orange tente mo zala ka texista te. Mwana na soki nani azelo zano na peso siko nenga zalila ke. Omoli bata soko pumbwe da mandi ka ne mwana nde na mwana ke soki aza mwindu tulo ka sima kamera nde zala li. Mwana Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon, exceptionnel, l'homme qu'on appelle Machi Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Hein? Aïe. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle, fidèle ami internet, merci parce que vous êtes belé devant vos postes téléviseurs, vos tablettes, vos Android en train de suivre votre émission na chaîne Matika Songo TV, chaîne où ils ont ça l'ampleur Mikolo, chaîne où ils ont na World des Alikolo. Fidèle ami internet, émission et Pessameli na ngai de konabino crête amandong acoustique, autrement dit l'ange du ciel, moi na op papa Matika Songo abimisi. Na profité ko pesa mbote na caméraman na ngai célébrer mon poussé à talo. Pourquoi pas mon papa Matika Songo Kaska c'est le ngaba bébé pelouse naturelle. Le long na plateau vraiment fidèle ami internet na mbeli bino les mapasa de la presse congolaise le tétu en plus bana o ba salama mo mikolo bana ngo mutabimisa bango iza Matika Songo Kaskas mais na batan o eleki to monaki bana wana babungi et puis Matika Songo apesa bango ba plaire so ba ke pa Fabrigas bazala à l'aise ba ke pa papa chéri Jibem Piana à l'aise ba ke pa Kabose à l'aise bana na babanga bango mo trop po boyaki na vitesse. Un moment ba pema ki ba omona na te siko de retour ba sala pe na ba site mususu mais le lot moni Matika Songo vraiment en plaire na idéologie à danger to moni bana na to koye baba eka pona intérêt moko pona chaîne wana ba yo yeba na sima ba ki mamati sundenge zalaki to ba zongi vraiment posanda ka papa na bango baza ko reconnaître. Merci beaucoup na bino batu bozé belé ya kulanda na lobby déjà bonjour les mapasa de la presse congolaise. Oui, bonjour et bonjour à toi aussi ma chérie. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour à téléspectateurs sur Zolanda Bisso, c'est les mapasa de la presse balobi. Chaîne et internet izaka mokoshu Matika Songo TV. Bonjour Nabino Bapala. Vraiment on a présenté bino déjà batunanga na zana bango na plateau fidèle ami internet ba mapasa nde makambo. Ba mapasa boy bisa biso c'est la toute première photo ya mbabino une émission ya sika ya Matika Songo TV. Et la première photo ya mbabiso bo betela biso parcours na bino na ebité na bandande ko na na droite ou comment bo bandela biso na no parcours batao balanda ka Matika Songo TV balanda bino pour le moment. Et merci beaucoup à toi et je salue mon papa Matika Songo. Ezaka ka ba idéologie na o yangonde sala ke biso to zala lelo mapasa de la presse ezape ba mutu pona ko mona mutu ko vanda ko bulelo ko moya boye o ezala kate yango lelo sala biso to ko mapasa de la presse. Merci vraiment à toi Matika Songo, coup de chapeau place aux ali pour salamu salamoko ya malamu yango o to zalelo. Les mapasa de la presse congolaise na toujours na yo mutoza na droite na ngai. Yebisanga tango ba mona rabino yebi ba chroniqueuse ebele babangaka yebisa biso babanga nini balandi ya Matika Songo TV baye banane baye bavana kota na profondeur ya makambo babanga kabino ba biboza makambo.
Ouais, Kobanga, c'est trop dur. Au moins, nous sommes biso to me melangona ne parce que boulot oyo biso to yaki pas mati déjà de 1 à côté biso to ça na Direct TV na chaîne il y a honorable Zakari Baba Basui et mutoyo même biso na monde il y a internet c'est Matika Songo. Il faut na claircir ba tout place wana. Ba tout peut-être le lo batala émission na biso na ba YouTube bango ndi bazo et te biso de to format ba no tete lelo to mona chaîne na Matika Songo to bando travailler pas Matika Songo na là ezalaki na série à Congo Lumière News TV si je ne me trompe pas, et c'est Congo Lumière News TV. Matika sont appréciés à Kibiso, to bandi musala de le début, to soana pété et le côté tinande to yaki pas mati problème té. Et tant yo comme moi batant mo boy bon ba chaîne yo bika ba monteur ba nini tout to yoko cha stop to bité to luka chaîne mususu Matika sont peu azala qui peut arrêter avec le voyage qui Afrique du Sud et ko kenaye ndepé biso to yaki ozana biso espace mususu ya Adam Seluzolo to yoko banoko sa émission na biso wana ko ya na biso a ezati ke to ya pona profit moko boye pas Matika son bisika zali ye moko amiye ba ke soki banana baza bongo lelo eza pona nga et to luka te to décevoir ye soki ke likamoko bobi actualité moko boye Matika son azana ngo ko na besoin na biso soki pe biso monto décider to va ne pas Matika son to zana ba réserve non biso lelo ba to comment respecter biso grâce à Matika son. Merci beaucoup Neymar na lekina de konanga za vraiment na gauche na ngai yebisa biso vraiment lelo to yeba et puis balandi ya Matika Songo TV bayeba ezalaka ndenge nini masolo yango ebandaka ndenge nini po bokome pa Matika Songo vraiment bato balanda biso ezala n'éclairci sur lelo lisolo ndenge ezalaka vraiment ezoya moi tomo nano sola Matika Songo depuis nazana na Brésil avant na kina nano sola na ba internet to sola dia normal na banda pe même bamsala internet depuis Brésil est-ce que dans yo ya Kinshasa to kutana Matika Songo na consort ya Didier Lacoste que je dis en passant to kutana ikuna biso to bana ida ba émission na Myriam na Direct TV et pas Zakari Baba Basui mon président que je salue to bana ida ba émission kuna est-ce que to kutana Mati ah Matabi ah bon ça l'émission mi balé oui Matabi ngape na na idée ya ko bota bana mi balé le mapasa de la presse et ça peut idée oyo le maestro Fabo apesaki mon président je salue aussi en passant apesaki solo on a Matabi te au boti bana belé ce ko fona idéologie mususu na internet idéologie mo ya sika nzambe pala la raté to kutani na Mati Matabité na nenga vitesse ya makambo na Kinshasa awa muto abota bana pe muto apesa makambo c'est moi Matika Songo il faut na joabino to kota mambo internet po epesa su makambo ndeto banda ko sala ba émission na Congo Lumière News TV Mati eyo tombé à voyager à Carrefour du Sud à Carrefour du Sud ba si sur mon pe ça donc makambo ngande ezala bino mo boye makambo ndenge ezala eyo zo moi Raymond Boy to kutana Adam Seluzolo bamboto no yango na to c'est non pour le moment toza na problème ya chaîne to ko bando so ba émission na biso to l'extra na chaîne na yo mais toza engagé kunati attendez pe toza awana et pas Matika Songo TV toza engagé c'est parce que personne ne paye et ça c'est mon émission pas Matika Songo lobi ke bana bazai pas Adam so mon émission pas Adam so bana bazai pas Mati même pas mais notre papa mutu asali le mapasa de la presse mutu asali Tina Lash Neymar na Kinshasa awaye bana et Myriam Mapula Lukaku de la presse de ba auto baptisé Mikolo Lukaku de la presse c'est Matika Songo place on a batu baeba bazora moi baeba vraiment on a éclaircir ceux qui les lobes passent de la presse baza au baza lelo c'est grâce à Matika Songo na bandenga Kinshasa donc quand on malobati parce que eza ceux qui par exemple biso lelo to ebana ba star moko penza minene to bando tambola na Matika Songo liboso biso na sima omoni que ezala pe pas ba président nyo sote au moins pendant Matika Songo yeko formé biso ezala ngana okende pas musicien kingani bino pe bolanda nga to ba transport la nyenga na lâche to ke kuna pe to moni aza ah te prise au moni oyo bana nga yo moni Matika Songo forma biso sko bongo yango lelo to zala na bo bangi te so to kende pas musicien boye do biso de ba ah kuto belé batika bana Matika Songo to changer et comme la biso moi passe pour bato bayo yeba to za na Direct TV bato belé ba bela biso na Matika Songo et yango mona ke esala biso ke emema biso parce que Matika Songo forma ka ngana l'acheter hein basé belé ba misuku to ba voyager ba kena ba poto bozo tellement belé na la bino trop basé belé et na bino pende bozo ya boye bozo bota mabalek na biso to mona bino ezo sala biso ka bien ezo sala biso pe ka bien tant to mona sou bino pe bozo ya ka bozo ba ka ma pour souci na biso dans la chaîne à Matika Songo ezala biso monde to déjà to mi bimela tout ça la fierté na ye
place ça mais exactement tout ça fierté ya matika son a Adam Seluzo le place tozo tia Congo na Congo et mutu muso pa ko ya ndé bazo apprécier pe émission na biso na ba site internet c'est belé bo pe sa biso be émission na bino to kotisa na internet ba chaîne est belé eza grâce ya matika songo et yango lelo petonga harmonica sali chaîne ya habité bana nga wana nozala un grand défa bango tetika na benga bango pe ba ya ba yo présenter quand même pe chaîne nga ba yo lo baté loko moi mukie na chaîne ngai yango ni biso to posana kito yaki to ko hésiter te. Et ma passe de la presse congolaise, beau expliquer lundi vraiment la chaîne matika songo chaîne eza vraiment likolo bo meka ko éclaircir bango lelo na tamo bobanda ko mona na te. Et ako sala ke na tamo boyepe matika songo oboku misalelo papa banda ko mona na te ayo sala les bâtisseurs de la presse bo mona na te mais boku misa papa je sais pas so bozala na kini a to bo voyager ki asali ba site wana ezo kweya kaka siko aye na site matika songo eza mikolo na impact yebisa biso boye pona profit to boko kende. Bon, non, c'est car pour la candidature, obi les bâtisseurs tant ya sala qui me biso wana abenga ki bisote. Biso ndetina ndeto yé lelo na site ya matika songo abeng ceux qui a bengi si biso. Abengisi biso bana na ngai yo monde za bwena sali bwena boya tokoya toko ko hésiter te poto ya ko présenter le mapasa matika songaza moto ayebani partout dans le monde entier bino bozela ka papa na bino abenga bino na volonté wana ya musala la kisa nde bozo kumisa lelo yo ba misie belé boyebi bango à travers matika songo siko fo matika songo ka abenga bino pe bokokoya papa toyoki boye tokoki ozala ou soit eza réel non po biso na minute to sale pas mutu mususu. Tout ça, les pas mutu musu, tous engagés te. Mais vous en relation quand même, il y a bien à papa na bino en haut. Tous en relation, il y a malamu na matika. Biso to yagi pas mati. To kuta ne pe penza place mo bolié, bo meli, c'est notre papa. Biso to zana to koko lukate to yaka to ça le logo mo bo pona profit après to si manzela to kende. Non même pas. Le lot to zala na to tambola na to koko zana fierté mo ko boye grâce na ye. Banzela o ya fongola pona biso ya ngonde sala Myriam. Banzela lokola nini okoki otanga. O banzele belenga na kana te na vina na koko sala snap na papa chéri na koko sa ne pe interview na papa chéri na koko pe kokota na samba na nini na la samba na koko tele mapena wera na sa na maestro fra o moni penza bo to kuta to yamani ma passe de la presse les têtes de la presse na kana ke ba te belende ba vanda bolelo na ba telescope ba komo lo ba te ma passe de la presse za biso nde ba to sala bo biso nde ba to oh que muto bana masolo ya ma passe de la presse c'est matika songo. Le lot au place à Zali, to pese ba merci na musala malamu oazo sala mukilipe chebisoka mukilipe yebi biso ke ate bano tinande batambola boy Myriam mapula na tina lâche bazava na matika songo grâce na ye to koko bima ben gratité liboso na ye yo to zalaka tout près ya makolo na ye to yaka soki abengi biso kazu problème et ya boto ya moi jamais na ko permettre na yo kamuta zolo ba mabe ya matika songo na misu na ngai. Na ko tolérer yango te soki ko zokana to ko zokana ye moko bisika za miyebi ba guerre to sala to zo panza kaka pona nini muta toucher kana bilamba donc to permettre ka buzo ba wana te c'est fait ça. Merci beaucoup les mapas de la presse congolaise. Continuez à s'abonner à la site nabino Matika Songo TV. Mutangwaza moto yambo ya internet abimisa bimisa bana. No yami ebisa biso les mapas de la presse congolaise na droite nangai na gauche nangai pardon fidèle ami internet. Yebisa biso le réaction les alarani na bano Matika Songo format. Bao baza ba gagna vie na badon en général na bao baza na mikilia. Réaction les alarani ni tant lelo bao bima bazo finga Matika Songo lelo benga radioa format bino. Non, en fait, Bible et un mot et le ban. Ceux qui osent respecter Banzambi non, il y a cité qui veut dire qu'ils ont maudit, non, ou à saluer parce qu'il y a Dadi. Tu bien qu'il Dadi dans son sentiment, tu bien qu'il Dadi c'est parce qu'il a formé Bisso. Baza est belé quand je dis que Baza est belé, je vois des Karine, le quoi Karine a télé ma fille en match. Ici aujourd'hui, elle est Karine, elle est ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à Matika Songo. On prend aussi celui qu'on appelle Ken Piana. Ken Piana, Ken Makizembe, Azo Téléma, Allo Bana Komba Mati, mais Ken tu peux avant le Bana tu fais au c'est contrôler nan. Tu as pas même que tu m'as $50 dans la bouteille. Mais aux autres mon fin à moutu oyo à ça dit bah Ken Makizembe lelo parce que la famille papa chéri Mpiana ba ebioté. Pour biso papa chéri connaître biso devant concert mobimba devant public abeli biso les ma passe de la presse Mpiana.
vraiment yo batika ko reconnaître yoté si comme batu le quoi batu bongo vraiment qui veut dire que non éducation basique non chez les parents là bango na ya foutu non mabe pour on na za bo Neymar de la presse teti de la presse kanemo benganga des Neymar de la presse kanemo benganga vraiment nanzimité attends to beba na pena matie mon ndaza moto beba na kaya dego ko idete yeda koti dia ba banko inenga koti ba kaste nanga et yé kune simbi simba zone salomno la tongo dadi limbisa na mwana OK c'est bon ma fille na se boza bana ngai mais ce moto so reconnaître en côté c'est que il est malade ou elle est malade ça fouti on est que no balobani biloko baloni mabanga et produire l'autre omoni baza biloko neti mutu loka ken Makizembe vraiment yeso kami yaka kena ayaka kena boule na ye moko nani ngaka cheka mutu ngazala te donc lokola lekana kina kanala Matika Songo lekeli na nzela Matika Songo ndele lo batu ba chepe kamukili mobimbe taliye o ba glory olangi o ba zela na ezalaka ken mpiana te comment ça ken Makizembe oyo za siko lokola ba glory olangi osala soni na biso batete la ngaza mwa mutete la 100% osaka soni na biso batete la po biso batete la jofinga rate lelo okoma bando persa a okoma defunda figide teta maman biso batete to sala bongo te po ngai muto abimisinga jamais na ko finga ye mamba bo esana ngwa lunette jamais na ko finga ye ou soit jamais de fin David teta maman nga mutete na ko sama myo sala rate mati mutasalo lelo za la grâce oyoza banda ozo mobali ya papi ya mokili ya dona maman vraiment digital nayebi non nayebi na ate biso yebi ya mokili ya dona mais le quoi muto roi yo le ka finga mati siko tala ngane na za bo Neymar bando so na likolo tina suki nga mwana na ye okotema même atana ngana likolo apambati wande ko na mutete na no to so mwa mukema Vavaz siko yebisa ngai mutu oya bimisi yo asali ke no ba yeba gloire olangi lelo na monde na mukili to na Congo ozo audace ko finga ye siko mutu peut-être oya bo pikili ki ya papi wana nde ko to salobi yebisa ngai eloko sala bango bongo ezake amoni mama nyonso asali azwe lo côté amoni vine comme limité pour gloire olangi pas jiba ko tati papa c'est on dit mata ko papa c'est nga tabuzo ba peut-être o mata ka mutu sala o papa c'est nga nguti mais to ni to classique ba to lo mo to bien polité to za ma passe de la passe ba boma de la passe bien sûr mais to za bien polité iwera a tolera ke pembe na ete ba photo na zoka na wera zo na kiliba ndazi photo na wera tolera ngote tu vois partout loko Fab Gaz jamais mon maestro tout le respect que je vous donne face à soi mon vraiment Neymar pas ça de la passe belle la na musika po nebi que non baza na bati baza respectueuse baza poli jamais cause impoli loko ba biloko mo mikolo no moni ndenga na zo ya boy et pas fanaka moi malamu mais non ba biloko mo ba ndakala mo ba miki zo ngo tsa munoko na makamba fona lingo maman même polite pas Fab Gaz vraiment avec tout le respect que je vous dois bino ba tout ba na makamba wa internet vraiment ba mko doser mo mko tana c'est parce qu'il m'a pas ça de la presse on est là pour corriger et pour porter encore la correction na makambo ezo simati vous comprendre et balobi chaîne Matika Songo TV la chaîne na biso ndako Mati c'est notre maison toza engagé pas Mati té toza pe engagé pas Adam Sté bomiko santé ndenge bomo na biso pas Mati ndenge bomo na biso pas Adam ndenge pe bokomo na biso na chaîne mususu si c'est possible c'est parce que on est libre de nous sommes pas engagés to signer contre pas tout monter je ne sais pas si je trompe Lucas de la presse to signer contre té bon parce que au moni mutu lokwa Makizembe ninga na zozongela est-ce que Makizembe amutu ko ya epenza ko manki Matika Songo Makizembe sotal alataka costume vert azui pantalon jaune ayako chemise à 4 orange azotamola nango pa zotal mani maike toki pito pale biso tomata Makizembe mutu ko fingisa tous les journalistes ya mibali l'échec o ka penza l'échec kuta na droit ya na droit ya bilaté ye penza moyena tanga ngwe vraiment fidèle à mi internet ba Makizembe azwa no temps ya ko maîtriser no mwasi na ya ndako azwa temps ya ko maîtriser nanu mwasi na ya ndako après avoir ko maîtriser mwasi na ya ndako ko yo le kan internet et en plus là on a osenga na Makizembe et loko su ya mutu ya azonga na école tangu ya zo temps ya ko finga Matika Songo matanga Makizembe zonga na école Makizembe azana préfet ya 6e T azana diplôme d'état T mon tu pas devant pour dire n'importe quoi pour dire de salité de pour na combat Mati et tu peux faire pour bisonyo soto sala na 6e primaire Makizembe bazana ngote
aza na ngote yebisanga sikoyo nde mususu matika songo nde mususu le poma ne quoi matika songo mwana zo ya pembe na ye zo micro moi zo pembe ye zo micro comme moi je suis là moi je suis facile quand je nazo est facile nazo tanga allez beaucoup mo fitia la matika songo no biso to pele yebisanga tozo tanga bana malamu ba professeur na biso bobenga na biso ozomona mutu lokwa makizembe mutu esalaka te kizengi ya makasi bango nyonso na basiwa banani ba Karim Mokonzi c'est matika songo ba Fredi Akimbe bango nyonso bana matika bango nyonso Akimbe tozala na ekutu yesu ko na sepel non yesu ko ye na sepela ne po banga matika songo vraiment Fredi Akimbe coup de chapeau na yo na ndenge penzo respecta matika so wala beza collègue na biso musala ya na biso musala Fredi Akimbe ndeto yo kuta Akimbe ndepe bino boyo kuta biso lelo après ce que lelo wana bino pe boyo bopeni ba moko boyo Akimbe Fredi Akimbe tina ndenge za na penza mitala lobi bano penza na ebite matika lokota bopwani omoni ngati kala yemo meto kwesa Akimbe mabeye penza za soto kuta na bite bano yo bano boza batetinga bya Akimbe kokola sa biso misapite poto luta tata. Vraiment, non, c'est qu'après on a un camdaté, comme dit les mapas de la presse congolaise. Bah voyage, biso ba la kisa biso ba voyage. Papa nanga matika songo vraiment à la kisa na prononciation, na prononcera bien, na prononcera vraiment bien. Après bango vraiment des alabiso. Bah mapas de la presse congolaise oh ba na makambo. Ba pesa biso makambo, veut dire place no soto kende. Bana matika songo beaucoup mais ça quand même balé qui na bino et quand moi singa dernièrement la chano na so moi biso penza to kumisa bino so to moni ke bo sali musala malambo longwe papa na biso bozali omoni neti biso to kutana na kimba sepeli a féliciter biso ezate ke lelo omoni lo roi Karim alongwe pa matika finga matika songo est-ce que kimba sepela nae biso lelo to longwe pa matika songo yo la est-ce que matika sepela nae sepela nae te abimisa Adam c'était yekutu président na ngai bako moni makamona feko lobaka baza batu mati abimisa Adam abimisa Kimbe abimisa baze belé omoni ibo esa la pe fierté omoni ke mwana botami asali ndaku na eju mpe ya oye mona yambi na ndaku nesa la fierté po mati neza bonga azaka fier Adam to ke pas to songe pai po omoni ke non bambuma na ye eboti e comme bota so bambuma mususu esa fierté ya mati exactement donner au tolo bakabim ça Adam qui venir noto ni Adam même pas tozo ni Adam tozo encourager c'est parce que à mon sala oyo macha salaki et mon ani ke Adam si wana Adam pas bim ça so bana mususu ne be biso pe lobi pe de ma passe de la passe bim ça des triples de ma passe de la presse fierté aux ana nikaka ya mati c'est normal eloko bato baozela ngo na ndenga mabe soka tolini tolobake mutu kinganya bimisa kingani mutu mangai déjà na sala kombo nana omoni siko yo awo yelelo na opesa bino exemple boye alelo bande konanga toza ben gratité oyebi koloba te na micro bazola kiso basimbaka micro ba tombola ka micro ba lobaka boy devant ba téléspectateur o balando lobio misali okomimu parce que nga Myriam tinandena nga na yo kota inaka dernièrement awa naza ezala ki métier na ngai te ton travailler na matika songo abisinga bité au moni falo melora ngo kota classe o landisa ngona classe o moni ko balana nazala na idée wana te nga sa ba peda na nga penza na okende boy kra tableau merci mais siko zela ko kata maloba te meto na ina kutena mati apesinga mwa babuli nabite ifale na bakisango lisuna mwa classe sala lisusu mwa bien na ko mona bongo mwa classe yeko bakisama et pesi pemba moko lisusu makambu yango siko na ko telema devant bato matika songo yo sala nani yo mati tozala bato te ndeko na ngai en tout cas vraiment na pesa matika songo merci na makambu nyoso sala pona biso bandeko baza sike na ko silika babi support international. Support international ne tombera jamais babi yonde makambo makasi Guy 82 Guy 80 faut nous aller les support international vraiment tout ça vraiment avec vous babi site ezaka moko
Matika Songo TV. Non, ma ezali, ma les Mapasa de la presse congolaise, Mabanga Ezanon. Je vous rappelle que nous arrivons vers la fin de cette émission. Vraiment, à la fin de cette émission, Tengande n'a commis vraiment na souka na bino parce que nous avons Moussou. Oh, yeah. Nazo qui est vraiment dans haute qui la bino. Nazo coach, c'est la bino moi, na bino pe. Les qui na bino pe à Matika Songo. Bientôt la zokota, hein. Matika lieta. Ouais, fidèles téléspectateurs, merci. J'espère que vous avez branché mon émission chaude parce que tous ça on a ma passe de la presse bangonde batwazo bebisa makambo wa bangonde ba memi kindumba na kati internet c'est long ba rumeur donc on a appelle ça rumeur tes on peut solo pour faire là ba sero donc la éviter babi soza cadrer la batwa boye soza cadrer la batwa papa nga Matika Songo si on ba sero na wana donc balobi ma passe de la presse de parce que ba téléspectateurs ba différence ni de santaka oui non te là vous pas dit différence ni bo santaka ceux qui bosait pas papa na bino matinde bo komisa na ceux qui boza chez Adams na bani non et pas Neymar de la presse pour y penane no moné a mutu mo boy kolobaka te que différence kolobaka te que différence par rapport à quoi je dis ça par rapport à que Adams a bimisa bisoti Adams a salam touté Matika Songo qui a fait le Mapasa de la presse. Vous comprenez? Différence c'est ça. Quand je suis chez Matika Songo, et ça n'a biso chez nous. Mais quand je suis chez Adams, dans un travail, je travaille. Et je suis pas payé, je suis pas engagé. Dans un scot, ça n'est pas émission et pas Adams pour na quoi des petits c'est des qu'on a biso, il y a grand frère na biso et qu'il des liboso. Donc si je comprends bien ça soutien bozo et dané. Ouais, tozo et dané, il y a des biso na image, biso et tozo et dané na ba vidéo. Mais quand je suis sur Matika Songo, et pas na biso na ndaku na biso. Na ko Canada di na sa posa caméra na sa émission place à Kotinda. Mais Adam sorti ndati. Kotinda te. Ah, on peut sa raison te ba bima qui au travail makamba wata. Parce que ça attaché pour sa wata. Ah ba bima qui au travail makamba wata, ah te to voyager na wata, tu comprends? Ah boss live go gane ba sa tsomo ya ngwana izala bongo. Mais pas Mathieu on peut sa raison te que na kena makamba fa te. Pour faire bike bana wana mutasa bango za mati parce que mutapesa ka mati bulu wana c'est Fabregas Maïso mamna lo baye bien ata dadi alinga kinene répète bi bana bana musala te mais caméra faut kende moi ce que place différence c'est ça ouais c'est que et pas mati c'est pas na biso et pas Adams et ça makambo mususu. Donc sinon toi aussi tu dois nous dire biso ba téléspectateurs différence nini yo pour Santara tant osait pas pour na uto landa bo bengi collègue ne bino Adams po bino to ba format bino na famille Kasongo. Donc différence nini yo Santara tant osait pas collègue na Adams n'est pas papa na yo Matika Songo. Merci Nayo vraiment, merci Nandingo Zoyana ba question madame mais français d'été. Chers téléspectateurs, vous avez compris c'est l'ambiance de l'émission donc français d'été vraiment français limbi sangai po nyoso lobi na français d'été. Vous avez compris donc ayebi naebe. Nayebi eloko te nga français nayebi te nito nyoso lobi ata nayebi te yo kite. C'est nini ça? Zena donc très cher téléspectateur, bon c'est nini bokeseni ezali Adam Siluzolo na Matika Songo bokeseni ezali ouais et pas Matika Songo omoni Matika Songo aza papa na biso a formé biso toko kolukate to za la bengrate de vailler Matika Songo sali ya mingi pona biso oh lelo ata Adam Siluzolo akomi ko sale la biso fierté quelque part ayebi ke banana muto a formé bango c'est Matika Songo biso to lingate to za la musika ne Matika Songo yepa yo koma teti lisu makasi papa parce que soutenende tozo tombola tozo kumisa yepa ko yo lo bake banana ngai aza papa mais papa chakaka na se mais azala pe yemo pe ayebi ke banana ngai na minicho na yebi tendeni na ogere bon parce que to koma de ba ndeke sa ma papu bisika to kei pongezo libiso to lali bisika pongezo libiso to lali e ya ko sala ke Matika Songo azali susu vraiment na makambu ya internet pinza te nde azali na ba voyage na ye to ekolongwe pa Matika Songo to comme pas to Adam biso muto ebise to kotisa to sala kate to zela to kotisa nini bana to zaka na Adam mamu na lo ba bien très bien to ça n'est parce que ba inane to ke na Adam to tikala ko kutana na wata boete pona nzela ya Adam pona nini parce que to kutana te
mais pour Mati spectateur baza pour ça ba pona nini kasi azolo batiko on a différence pour to kutana te po na yebité mais Mati les premiers sur to banda musala o na mona na mbunju fara liboko na liboko corps à corps na fabrication maïs to daka ba bleu blanc to daka ba bleu blanc il faut to kena na ndaku Junior Gazo mbata et pas fananda Faille maman non aloba. Vous comprendre. Deuxième tour c'est quoi? Yo kana zebisa na keno malema lebe. Deuxième tour ne écoute na fara na papa chéri binadama. Troisième tour kabose bilembi. Quatrième tour ba komi ko ya déjà ce que belé mais bana tozana na Adam Suluzolo. Asa atasi le presse ya. Wata. Yo za ba to travailler na bango. Au travail na bango. Combien de fois biso bisabi wata aza biso ngolo ngada na sona wata ba depuis ngola yoba bosi na to sona wata mais comme si oya mutu na ye ouais pour tout temps et des jours programme ya wata to ko sani be émission ezala kati ata jour à répéter ezala kati nga soki na mona na wata za pona ngana ngai na wata surtout sona wata za pona ngana wata mais boza bande mais au moins Adam c'est abanda au moins Adam c'est abanda makambo théâtre soto bitozo ngape na ebi la soto bitozo sa makambo c'est ata kokodio ko na wakalelo abela libomanga no kena tiko lokuta nena nzila Adam au moins mais sikoyo ngana ke kokodio ko ngaka kena musika to ba president sai ba nani ngana au moins nga kokodio ko kaka kokodio ko tozo humilier ete mais ba biso ko vandi na bato za na souci ba sala musalo lakisa bango musala ba lakisa bango nzela omoni bino bo ba jeune fille ngana ko kota nzela otemena za numéro muto ngamba no cha matika son papa tindela nga bani akosala lo ba liste wala Merlin kutazana nu aza kutuna na maison mais ngabi bouton mon apeka na zuna komelie ba numéro Bill Clinton ngana za répertoire na ngeza vite muto tondisela ba numéro beni sopo ozo bengi allo numéro na ngozo apte naza journaliste nazala pas matika son muto apesa numéro no bon mais sikoyo Adam singa na vandi na ye navana ezateke nazo saluer réputation na ye nazo tozolo baka vérité ndenge makambo ezaleli tozana souci que ala kisa biso pe banzela be neto kutana biso na jibe na ndenge na biso akolo bapenga ebe na kofi boke bokuta na kofi omoni mais peut-être pas dame sazo banga na epo bino mikolo ba obenga bino nde ba bomemi kinduma na presse peut-être pas obanga na azamone pe na ba réserve na ye donc tokolo ba pe bongo po bino nde ba bibe na bino nde ba passa de la presse bino nde ba memi kinduma na kati internet est-ce que c'est solo kinduma publicité ba benga on c'est que tu as kichaka lingomba bon kichaka même pas kichaka ça de moi pas kichaka ça ma clé il faut sentir moi ninga na pamba ti milingi ma pepa mate faut moto ezala qui veut dire que non musala nyo za musala wana pe eza musala baba ndumba minene lelo oyo kaka okinganya vandi na libala mwaza mukonzi azaka ndumba na boulevard ebele kutu biso to kutu ba kotala batu minene bana mboko bandumba bali 3 fois Ndumba 3 fois. Donc si je comprends bien, wana bolo biso moko mboko penza mutu yebani munene bali be ndumba yebisanga ovandi penzo tala penza vrai ndumba na pale alati pe liputa ezate ke ko kanisa ke oza ndumba nde il fallait oza biso to ba ndumba te kolata biso ka bonde comme biso ba ndumba po biso to tozala soki tozo tambola boneti le 8 mars ndenge uti koleka na moni mama mo bien liputa bazo ya nesko kwiti ngabi mero penza lati maputa de penza oyebi maputa liputa moko na lipeka mususu katani le 8 mars mutu boya ne bongo wana siko nanga mutu na vana na lati pantalon na nyaza ndumba te komela masanga te wana siko komi buzoba baza bandumba basala kindumba na ba lelo alobia gagner eloko moko nakin babi tout musala nyose futaka ton négligerait ngote bandumbe bele baza ba building baza ba immeuble malonga obiso penza to zana ngote kindumba ngo ya wapi ngo to sala kindumba ngo ya nini kindumba wa kena sala ngo pinaka nata ko sala ngo obi c'est que beaucoup tu peux boulot on peut bouger là ya omani boulot ona simbelo ko simi ndenge to sumi na ngo pango ya ngo mutu e matanga ba vieux na zonga mais zo ba ya tingomba makele les zo ninga na baza mal à l'aise makele parce qu'il va passer des presses dans ningisa parce bazo sentir non il y a de filles hein parce bazo sentir non akambuza wana yango peut-être ba benga biso ba nduma parce que nde ba monela biso ka nde to late la rabwe babi ata ne manda sopi mupe iyo pe boyo exagérer ne ma mupe nde munene boye libada ba bengo ndumba tendeni
Maman, ata yo moko. Fidèle téléspectateur. Mais sinon, Kalaming récemment a tout fidèle téléspectateur, pour comprendre donc. Ah, plateau est vraiment chaud de makasi pour boyebi ba passe de la presse congolaise. Ma ambassade a toujours un système il y a idéologie. Donc j'en profite pour dire merci à mon papa Matika Songo Kaskas et bana poto balingi bayeba et moi aussi en tant que journaliste na ba problème ni les autres s'est passé entre Bino na bandeko na Bino ya presse Magali Kongolo na Manika. Problème ni les autres s'est passé entre Bino na Bango. Tu es sérieuse, hein? Bah, on est banal. Otangi Magali. Bah, collègue na biso to yebi bango te. Collègue na biso so na bina bando tanga na kotanga lokola ba nani natangi Adam Suluzolo, natangi Freddy Akimbe, natangi Karine Mokonzi, Mike Lokamba, natangi nani susu. Ba glon langi kutu bango te. Ba Diaz, biso peza to akota ba mibali. Po ba si wakutu te si wali nzanza. Na koko tambe ba grâce te moté, ba na ba salité. Omoni. Magali Kongolo wana soko Magali Kongolo. Mwana na chaka ba tente moko pola na mutu ya ba orange tente mo zala ka exista te. Mwana na soki nani. Azelo zano na peso siko nenga zalila ke. Omoli bata soko pumbwe da mande ka ne mwana nde na mwana ke soki aza mwindu tulo kwa sima kamera nde zala li. Mwana na eza pembe. Chanel siko. Oyo anga tanga wana nazo yeba yango oyo pe. Mwana na est-ce que aza mutu? Aza mutu. Aza collègue. Et pas na kotanga ke collègue na biso te pas risquer après émission de quelque place afana na ni. C'est la malade. Elo batanga collègue ezani. Collègue eza mutu bosala ni. Siko yenda sala wana ya sala ni. Yo so mona ma afana zu micro sa émission yelo kwa nozo tanga na soki soit disant soki nani? Magali. Ndeni ni lisusu nga ba Magali ya stringo Magali ya ni. Magali ya Apa Magali ya string to Magali sisi c'est tout si Magali sisi apa Magali string na ko yebeloko wana te na yebeloko wana te les chèques abasi ya moni basi sur internet les chèques ya basi za soki Magali wana ozoloba na kizengi mukala na ye kizengi kitobele mwana na o abana mbangu le jour amona nga et pas kabosi wana. Parlons-en effectivement, qu'est-ce qui se passe que Bino Boké kuno maman za malembe biso zela na zela boye botie trouble to tie trouble te kabosi à sa presse tous les respects que je vous respecte. Oui bi babini dansa nini makasi mia ko se ba quoi 5h30. C'est là malem to do na 5h30 to ça mi to ba 15h. Déjà bongo na on a expliqué to kena ki répétition. Miam ko uta ba to ba voyage le ki belé ba Turquie Dubaï Russie tozongizela kasite nazo pesa makambo ndenge ezela kito uti ba fashika bosa bengi bisami franchement bosa vraiment ya franchement kasi fallait bosa la wana par rapport au pesa makambo les mapasa de la presse pour ceux qui répétition non les mapasa de la presse bazate c'est que répétition lali il faut ka bazala na entrer na biso parce que quand tu es au kota de pesa makambo mala moko si il s'agit de soba bassin to soba bassin ko soba mipende to soba mipende ko soba kabete to soba kabete to ko ko mbas effectivement so er do kota moi na ta ba chasser mon boy na yo na reconnaître ba meshi mo ta Nicolas ba 2500 francs ataki ba meshi ngo so mo panji mo boy ya pembe e mo biso to koti mama zui téléphone na e ake pa kabose azo kima e boy nga na bisa bi président soit snap soit non snap nga belelier a signaler na bi après soit non snap allez et sili ye mira nga ko vidéo boy mwana ngwa ye lisusu oh nga bité mira mo comme nini natana poche ko na $250 mia mazanya $450 ngabi mia mbongo ze belé non ko ngo souté fona ko pesa ngo kabose tata mo na mina to panza ta chimimba mako AVC akokate abimie ke te omoni yo ko bigamo bien te ko kota biso to kota mama muto ke snap na kabose ne ma bi président zolo azo kabose ko moni mo ngabi te lo ko bano penza ba bina zwa to zina ba azina snap et tout ngasko to Neymar ake ko bamba kabose mbongo ngape sko na ke na ba mbongo kabose chimie je salue la présence de Myriam Mapoula la présence de ma passe de la presse baouti Turquie ba chimie mwana baby mwana na
tiki téléphone abimina kendo suba mwana na landinga tina toilette ngabi ko oh comme mukala na eza yeto yete no bi makabo voilà bagu mo wakima au moins seconde que ça la émission internet biso to biso ka au moins ngana Neymar so to bika au moins na minute ka boso la na émission la na minute so na biseka au moins après anabi ndeza bwenga na ko attaché de presse ka boso kasiko na ko au moins tout bandinzi wana ba magali kongolo ba mwana na soki komone na mwana na soki makili soki maliki Malika, au moins, minute, on a ngana bisaka bossé na comme attaché de presse né nazasko na tenté kozala ba attaché de presse à batou ya ba musicien non naza tenté nana tana sa ba voyage na ngana réfléchir ba kamuna na sa makambu au monde ko tala ngaye réfléchir ba lobi ke na posa ko avertir bango na posa ko avertir bino Malika Magali t'as les luminanga très bien na tanta tatouage na likolo na tatouage na lipeka so yebinga pete luminanga tetanga très bien au moins les jours on kutana na yo Malika Magali place nous on kutana yo au moins ndenge matia kenda ka fête ya Benzema bokante ke ya kinga na Miriam bana ba yakina moza bana ezaki biso te mo so ezaki biso yebisa Benzema pesa o somo na biso mibale apesa na somo na ngana nungai moni yo pesa na kutana yo na ko beta yo na beto propre na beto na kaso milamba to ke la police Malika moni jeudi moni lobby so ta mo sa tembe ya ta repétition ya kabose ngana yo ni no beta yo ya na bango oya gana nushimi ya na finga mati moni ngana yo yo tata no ni na bota yo alinga le kana nzela mate simbate tata na ina na bota na ba tata na eti ya na bango kapaka zo chimiste trombone parce que be se kia ndeka na kofi hata mula na micro ba fleur boy ba soki na nini de papa wemba wa ni nana yango kapaka mwana mukuse boya ba soki peka ye wana tanga ne kombo bien au moins na yesu bino na mbeta bino moko je suis sûr de moi et là non lo bana bien na moi mutete à 100% muko moko moni yo na mbeta bino moko si bino nyonso au moins na ba oza munene yo mutoza munene no beta oza muke no beta yo no beta na America state na meli ota beta siko na meli mai na vanelio siko na kitchen no beta ya propre na si beta na bimiso ke siko écoute siko Miriam Azali ba kundo les jours bonne note yoka au moins siko bango total à bango kana misu parce que tolinga sugo lobate au moins na mukolo na bango déjà ndinga zo chimie faut que na bon on linga présent na biso akimi il faut que na bon voilà nzambe ya kona loba chilube ya kama oui ouais voilà pour les chemins kanda so kanda mama tu bobo kona parce que tu wenena ala mwana ndiku jata legela kanda tango ya makasi ba chilube so ke tetele ko kota mama lela iko komola la iko fula la iko fula we ko dadi we enyinya soba tout ba jata muna dans les chèques kuba les chèques bon baba kashimbo ba wewe nitakwambia hivi angalia wewe takuvunja mimi abachezake na mimi mishi wenzake takuvunja ulize mwenzako ule ni kipaka voti bate même la tiapo voti bate ate não sei se vou te fazer que pergunta só o que vou te fazer o que vou te fazer não sei eu sou puramente angular não vou te bater sabe né eu não brinco tô falar o dia que vamos te encontrar assim vai chorar vai escutar melhor em inglês I'm pick you you understand I'm bet you I'm cool you you need me I'm bet you okay you stop. Très chers téléspectateurs, vous avez compris l'ambiance de l'émission et je vous rappelle que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tant penda nzambe penda sunga pour émission à l'élo en tout cas na ebité et ça qui vraiment une émission vraiment que
Ça m'a beaucoup touché. Donc, dès qu'on a toloba qui tozo chité, mot de la fin pour Nayo, Neymar, moi, salutation. Ouais, bah, mot de la fin, on a fan, il y a les débats, pas ça de la presse pour comprendre la mission parce qu'avec nous, c'est chaud avec nous et qu'il n'a qu'à brûler. Bah, moi, ma bébé, ça, bah, moi, les avions, boire, encourager, parce qu'on est là pour nous reprocher, pour nous construire, vraiment, je salue mon papa, celui qu'on appelle Matika, son casse-casse, vraiment. Mon papa de longue date, et tous les fans, vraiment, ça. Salutation à celui qu'on appelle Guy 92. Salutation, on a les gens ratés. Mon bébé Blessing, mon bébé JJ. Je vous aime tellement, bébé famille, ma pour la famille là. Je vous aime tellement, bébé et joyeux anniversaire. La balai qui n'a mis balai Eva Lâche et Plamedi Lâche. Basé l'anniversaire, on a commis vraiment en souka. À la prochaine. Et si toi aussi tu devrais un peu dire. Ouais, mon anga ya souke zaka ka place to kutana magali Kongolo to bundi to kutani na mwano nani mwano nani Malika. Place nyonso to kutane to bundi mo de la fin nga ya ngwana na pesi batu nyonso bazita kolanda ngai parce que bon dana on a comme assuré parce que bon message nga na ndenge mo ya mabete. Merci à celui qu'on appelle les supports internationaux. Papa ko jije biso mabete to za ba malamu mais lokwa batu ba tumbola biso fallait ka to bando bete ki ba anglais to ki awa ba portugais to ki awa swahili ki tetela donc nyonso to lobi mikolo am beat you o sakala ami frappe you o sakala ami tire you parce que bon merci Bino pour vraiment ebele Guy 92 balobi yayo yango wana babi moto de 4 destino la costino babi destino ndime biso sika mikolo de ma passe de la presse ezakaka basua boye bazui oui on en profite au télé ma po mama passe boye bazui ba ko zana ba ma passe mais omona moko mwindu moko pese bino pena même le roi Neymar na ko za déjà mara ebisika bimili ya chachoko les jambes chachoko ngama la kutembe encore les likolo munene ah yo pe ba la moto ndumba les likolo munene les likolo munene yango bien zote ni na de likolo ni ngana maestro zote bi na de likolo ni ma yo pe ndumba ne likolo kuna ole non lekine munene merci na bino ba fan na biso boza vraiment tellement Malika Magali parce que to kutana to bundi te to beta bangonde yo bunda no beta bangonde parce que non de na zabwe na kokana ko bunda te omona chimie ozwaki nanu non ça Merci fidèles téléspectateurs, vous avez compris que Tokomi na souka ya émission na biso pour vous rater pour ne rien louper, donc je peux le dire, abonnez-vous massivement à la chaîne na biso Matika Songo TV. J'en profite pour dire merci à mon boss Matika Songo. Pourquoi ne pas dire merci à mon caméraman que j'aime autant, Billy Boy, un garçon si simple que j'aime, la simplicité chez lui. J'ai dit merci à celui que j'appelle le boss, 4 fois boss, Ladi Mabilama, Papa na Grace Mabilama et Keina Mabilama. J'ai dit merci à tous. Surtout à vous les téléspectateurs, merci à ZVD, les caméramans, Mikolo, le film Jack Bauer, et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous aime, je vous respecte, je vous considère, je vous porte dans mon cœur. À la prochaine, merci. Matika Songo, Kasongo Matika Songo. Bon, exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.